kaka mikumba na balibongo koko lisa muyibi kuluna wana oyo kaka muyibi ya magique na kati ya bandolo muyibi soko baku na butu bazo enlever bato na butu bazo kindo enlever baketi ya bato kompuna ni bozo sala discussion musique dans les vides est-ce que wera yebi bino inosa yebi bino voilà TV News Izangai Wabino Elka la perle de la presse congolaise na yeli bino lisolo ya sika dénommé Maloba Pona Peuple. Maloba Pona Peuple na bandako na biso, Maloba Pona Peuple na bawenzi na biso, Maloba Pona Peuple na bavi na biso nyoso. Tout. Avant to banda na pesi mbote na mama na biso, mère mama ya Banebele, sans kobosa na honorable député national Momobele Mbuka, Fabrice Mande Sokinzela Eza Pepe Letolika. Bonjour maman Nabisa. Bonjour maman Lisa. Elka. Lelo na delo tolobela makambo oyo ezoloba pona basi eza na Kinshasa ebele. Bakuluna bazo compliquer ba mama, bazo violer bana batu, bazo compliquer vraiment monde à Kinshasa. Na yebite ce que zo mona makambo na ndimo. Merci beaucoup Elka, la perle de la presse congolaise. Makambo ekomi na Kinshasa ezalaka kala ezalaki remarquable ezalaki remarquable te pourquoi parce que ba parents mo misali ezalaki et puis bato ebele bautaki mboka te omoni na miniti oyo bato ebele bazokima mboka nde eloko ezosalanga mpasi et pourtant na mboka biloko ya kolia eza facile ke awa na Kinshasa toyebi biso nyonso ke na mboka mbongo eza pasi mbongo eza pasi mais biloko ya kolia ya eza facile tokozala ka 17h utali nazana eloko ya kolia toke na bilanga okozwa eloko ya kolia neti bato Equateur bandeko na biso bangala bakolimbisanga ndenge bazoya na Kinshasa ebele ndenge bazoyaka ebele bazoya eza malamu eza capitale mais baza kotika mbisi ya ofele bazotika masangu ya ofele bazotika manyoko ya ofele bazotika biloko nyonso ya ofele bazoya kobunda awa komema na nzela wana ya poilour wana moyibi oyokaka wana bakoyiba yo ata mobimba eza bandeko na biso bauti mboka eloko akosala eza te akoti na bonda kuluna yango moni eloko wana na bawe balobike bauti babujimai na bakomokumba bango bato ya mbujimai baza bakuluna moke mbujimai baza babosseur côté wana il faut kozala sincère. C'est vrai. Côté wana il faut kozala sincère parce que na critique ka bande kona biso ya baluba mingi mais nazaka sincère. Côté ya koluka ya kuluna tolongola bango. Bango baza bakolo boutique, bango baza bakolo moto, bango baza bakolo biloko eloko nyonso zo senga zo mama. Ngai na yoki balobi ke bande kona biso bauti mbujimai, bauti kananga, bakomosala makambo moko bazokumba moto ko moko bonde na zoloka. Merci beaucoup ma chérie. Wana na kolo bati wana zeloko ya kala ya bakino bango moko. Ezeloko ya kala soko kutani na ndeko moko oyo aza moluba aza na réseau wana seke bakoti kokota. Ye pa moni ke place wana ndembongo facile eza. Place wana ndembongo moko boya bo pete ezali na facilité nyonso akoki kozwa ngo akosalela ngo nyonso alingi yango ndozo mona mais na ndenga normal na ndenge penza ya bien na ndenge penza ya bien na koloba ke ezeloko moko ezosalema mingi kaka na bana bango moko bana kisasa mélanger na bana basoda mélanger na basoda bango moko nde baosala eloko wana so moni ndeko moko moluba na kati seke bainisie parce que tous les na tantine moko awuti kozwa mbongo na banque tous les jours akendaka kozwa amoni kaka moto a moto vraiment atelemisi moto a moto po amata na moto ntango bazokende bazokoma kote ya nini ayebisaki nga na bosani bakwe moko boye eza bato baza ebelebele te akomi kaka bongo amoni kaka mwa kiti moko etelemi liboso na bango ye akanisaki moto a moto akosauve ndenge baza na moto eza na facilité akokima moto a moto afrene ye oyo bozwa ye ozo comprendre yo bozwa directement bazwe bakotie na motuka botika ngai bozwa tali makambo nyonso naza na ngawa mais botika nga na bomo bake na tantine wana bake kobwaka ye na ville kuna o comprendre nde place alobi ke bato ya moto koloba te bato awa bato bauti mbujimai bato bauti kananga parce que bango ntango bakutanaki na bango bato na babandi olo bachimuka o comprendre merci beaucoup omoni bato ya moto oyo ya mikolo ozomona oyo bamikotisi bayandroa eza na mwana moto mosusu na nzela kotuta ye te keba famille présidentielle keba
akosakana na ngai te yo yebinga akomo bimiselo carte moko ya parlement debout ya ba député ya ba to IDP so balamukaka tongo batelemi baza ko sala ko terroriser bato yeba peke ezana ba politicien ya IDPS wane photo lo babosolo parce que émission no ezali lui aloba pona peuple maloba pona peuple tozolo bela nyonso toza limité te en tout cas ba konzana biso ba kolimisa biso beto na biso jika ba kolimisa biso ngatango na lobaka na fungula kamunoko na zaka na frente photo lo ba vérité bandeko ba autorité belé ya IDPS bazali ko former bato mabe ozo comprendre bazali ko former bato mabe mutu wa moto komi soko tuti komi ngande nga yo ko tutanga te na za famille présidentielle soko moni ndeko wana yebisi ke moto a lever à solo ba chiluba cela veut dire que eza ya solo bango nde bakoni kosala ba crime bango nde bakoni kosala makambo mbele mais biso to yebi identité ya bato baluba eza ya koluka mbongo moto lelo soki ezwi valeur moto lelo soki ezwi ke ekomi en plein Kinshasa mobimba bato bazotambola na moto bato bazosala boye eza pourquoi parce que baluba bapesi yango valeur bakino bango moko babandosala yango bien te postura wana ozoloba ebandaki na bakuluna bana na biso ya Kinshasa babandaki postura wana eza teki nazolobela bandeko na biso kasai ndenge tozoloba baréalité ya bana oyo ya bakuluna kandi ya koloba keno mingi eza misala eza lisusu te eza likambo ya bakonzi nde batelema pourquoi jeunesse eza par terre pourquoi jeunesse ezosala misala nayebi yo mama kala te na émission na yo maloba mpona peuple okobanda kotambola ti okokutana na bajeune ti okobanda kotuna bango bofandi boye mpona nini eloko nini etindi bino banda ntongo bofanda na okuta bango bafandi bazobeta badame bazobe omoni jeune garçon bogar aza mobali vraiment mbinga mobali afandeli kaka badame na bana moko mike bazobeta masoloka ya bato na mitunaka vraiment mobali kitoko boye omoni afandi epa na bango. Ce qu'on a problème, on a LK, et un problème na manque à faire. Tu sais, quand tu as quelque chose à faire, tu ne peux pas te réveiller tôt au matin. Le coup, on a besoin de Fabrice. Nakolo ba kena journal lelo asali musala banda tongo tipo quoi. Pourquoi za concentré ata ba mastane ba bengi na balabala. A okendete pourquoi azana musala. Et puis musala wana za passionné. Ata zo kango 10 francs. Ya jour mususu osala boete tali el qualité. Lelo sali musala makasi makamata 5 dollars ménage. C'est ça. Eza mbongo na musala ko kende nango sombeli papa na ye. Ayibite eza musala po ba cameraman ba vivra na sima na biso ba journaliste. Ozu kopu na yo ya bie ba pesio bi otali mutu na ngai ya mona na te. Ngane na mona na maswa moi 20 na yo benda ta patalo benda ta mokechi na eza musala ozo comprendre asu ngo na valeur o boke bozu ko mususu bo 300 jour mususu azo ya kosika bo $100 na poche pourquoi journaliste a kateli 100 ata na zui 100 na zui 300 tika ipa zo 100 akota azani ta koti sando pe ba bina yeso kaza na chérie na ya petit pe moi la na ye so azali na chombo ta sombi chombo le na mukongo na ya mutoki na ye kwani ana musala bajeni bazokoma mitelengana parce que bangeloko akosala te elka bazotelengana tika masheri yango moni topesa YouTube merci topesa mese YouTube merci alongoli bajeune garçon ebele na bajeune fille na bamama na chômage moni YouTube epesi bana mibali bandako ebalisi bana mibali YouTube oyo epesi bana basi stabilité ebalisi bana basi epesi bango mabala malonga epesi bango position pourquoi na place akende kosala kindumba azo raisonner fona luka invité na sala na émission na place na kende kosala boy fona luka boy na sala boy ifona sala boy ete émission na sala ki bien te fona sala donc distraction comme muke musale comme ebele à travers YouTube malgré bozo ba pese ebele mais YouTube alongoli ba te belé na chômage et le gouvernement pour ça la YouTube les entreprises ya bato ya américain malgré ça basé na Angleterre les entreprises ya bato ya américain mais ba américain ba congolais bango boko gouvernement na biso azo sala le côté na so mona ya terre na biso azo la seke to koma suka mais malobeze ebele mama malobeze ebele et le ko koloba na éviter vraiment na boité mama na isa première fois na benga yo osolola to partager ne to partager boye to boité mais to kosala émission oyo à la prochaine occasion. Merci beaucoup ndenge nzamba sali poto solo ndi to solo mais nazo senga vraiment bakonzi mboka il faut balobela kaka biso
parce que ce n'est pas bon bana mibali ya bien bana mibali kitoko bafandika bazobetaka dame bazosala eloko ata moko te olie basololaka basalaka. Il n'y a pas les sons métiers, hein? Il n'y a pas vraiment les sons métiers, il faut se chercher, hein? Kosala eloko eza kaka kotanga te eza bamosusu batangi te mais base retrouva kaka, hein? C'est pourquoi na lobi bakonzi na biso batelemela biso na likambo oyo vraiment batelemela biso toko kotikala kaka boye te bato mosusu bazokende basala busoto baviole bana bato koyiba. Donc ce n'est pas vraiment possible. Pour un problème on en a évité maman na ngai Judith yebisanga na mama Jika olobindi. Merci beaucoup ma chérie. Et ça ne va pas se casser que le bananga souke za kandenge ucholoba pour interpeller bakonza mboka batala biso batala jeunesse na biso kuluna pasi ekoti pona biso moko nyonso ekoti pona biso moko. Pourquoi vous salez ça pasi na pasi donc eloko moko te ezotambola moni ndenge eza boye moto na moto akomi kose débrie na ndenge na ye moto akomi motema mabe moto aoteka fufu babwakeli mbaso mpona nini mosala eza te moto azobwaka mbaso wana soki azalaki na mosala ya kobima banda ntongo ti pokwa alingaki asala eloko moko te me lokola abimaka te keto asali moninga mabe yango na koloba bakonzi ya mboka bakota likambo oyo. En tout cas nasengi na babone na biso bo aimer bo partager bo commenter émission seke koti maloba mpona peuple ya solo bo aimer yango esika tolobi mabe bo corriger biso. Ce n'est que le début. Merci beaucoup nazomiselina merci mpona bandeko na nga nyonso. Émission ya sika ebimi epai ya LK la perle de la presse congolaise. Nalingi bino bolaike soki bomoni ke LK asali eloko moko esepelisi bino te bosignale ngai. Donc merci mpona oyo nyonso auti oyoka émission oyo kitoko émission ya sika maloba mpona peuple maloba mpona peuple. Bosabone